Ma Mission TV, le miroir du monde. Soki nzambe te biso totema kono sokati esika oyo te nzambe alingaki ete atombola biso tokoka kosama kokati na lopango oyo mpo tomotone kaka tomona yango kaka libanda me na kati tokota te eza baya na ngai libiso ya kokota a. C'est l'honneur qui m'anime d'être reçu par la première dame, Maman Denise Tshisekedi, à l'occasion de la réussite de mon enfant. Mais le quoi c'est bolingo ya biso tebete kosuka awa te izo continuer bolingo yango izo continuer ki na bana biso. Et comme maintenant ce que nous avons eu comme honneur n'est pas un honneur de la famille biologique, c'est un honneur de tous les pays parce qu'il est lauréat pour toute la République démocratique du Congo. Je souhaite à mon niveau que la présidence de la République prenne en charge cet enfant et qu'il l'envoie dans un pays bien organisé. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Dacia! CPX c'est un macan! Louis! Ah! Ils en ont Mengaït! Ah! Oh yo l'équipe! On a l'équipe où il y a pas seulement Mengaït! Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Nani lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka ne service mais ma chère CPX oyo izali CPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi batali na sama bele oyo soki unamusi bango bandu yuka moko likamu na ye izali na baagence msusu baza bakose ya bamatanga msusu tango na yukaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko toboyo badongola miso Busakewa, Butiba désordre, Bukei, Busali Makababila désordre, Bukomoruka, Bubibisa, répétition, il y a GPX. Réputation! Phénomène de réputation! À la constipation. GPX, numéro 1, il y a Fred Congolais, na Londres. Bah! Ma Mission TV, le miroir du monde. Félicitations. Bonjour, Miss. Bonjour, félicitations. C'est bien. Bonjour, mademoiselle. Félicitations. Les garçons, pas de pleurs, hein, quand même. Asseyez-vous. Merci. Ah, les parents sont là. De notre pays, ma fierté en particulier. Vous m'avez défié
J'ai dit 70, vous avez été plus loin. Ah oui. Alors, racontez-moi un peu. Comment ça s'est passé? Voilà vraiment poussé dur. Nous avons vraiment dit, nous sommes donnés à travailler et à la fin nous avons fait ce Ah, c'est bien. Très bien. Ah, d'accord. Alors. D'accord. Et moi, je dis que les examens ne se préparent pas la veille, encore moins à 2 semaines du jour J. Mais je crois qu'une fois que tu mets tes pieds pour la première année secondaire, 7e maintenant, tu prépares déjà ton examen d'État. C'est tout le parcours, disons. Ah, c'est bien de relire. Ça, c'est une bonne chose. En tout cas, je vous félicite. Je sais que ce n'était pas facile, mais vous avez relevé le défi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'espère que pour la suite, vous allez continuer à nous surprendre encore plus. Vous avez déjà choisi l'option que vous allez faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Parfait. Malheureusement, ma fille n'est pas là. Elle aussi a eu son diplôme cette année. Elle est sortie. Elle m'a mangé un petit quelque chose avec moi. Bon, on va attendre que nos amis de la presse terminent leur spectacle habituel. La presse veut rester. Et puis on fait avec les parents. Je dirais que je suis animé d'un double sentiment. Le premier sentiment, c'est le sentiment de joie.
de savoir que mon fils a obtenu un pourcentage de 89%, un pourcentage très élevé à l'examen d'état de l'édition 2019. Et le second, c'est l'honneur qui m'anime d'être reçu par la première dame, Maman Denise Tshisekedi, à l'occasion de la réussite de mon enfant. Je suis heureux de franchir pour la première fois les portails de l'OIA à cause de la réussite de mon fils. Un projet par rapport à votre enfant? Le projet qui m'anime, d'abord, c'est la grande responsabilité que j'ai en tant que papa de pouvoir encadrer cet enfant pour qu'il aille très loin. Et comme maintenant, ce que nous avons eu comme honneur n'est pas un honneur de la famille biologique, c'est un honneur de tous les pays parce qu'il est lauréat pour toute la République démocratique du Congo. Je souhaite, à mon niveau, que la présidence de la République prenne en charge cet enfant et qu'il l'envoie dans un pays bien organisé pour qu'il puisse continuer ses études afin de nous ramener un diplôme de mérite. Po soki nzambe te ndi biso totema kona biso kati na esika oyo te nzambe alingaki ete atombola biso tokoka kosama kati na lopango oyo po tomotolekaka tomona yango kaka libanda me na kati tokɔta te eza mbala na ngai liboso ya kokɔta awa na nzela na mwana antoka natondi nzambe mpe natondi mama Denise po soki mpe azalaki na bolingo te alingaki koyamba biso te me lokola alakisi bolingo ayambi biso toyebi ete kosuka awa te ezokontinue bolingo yango ezokontinue kilo na bana na biso nayebi ke kosalika makama minene na bana na biso donc yango kana koki koloba donc merci ya mingi mama Augustine Kumbu Esama. azobita portable uzofunga nuki Ah merci CPX CPX ici c'est la Dacia CPX c'est un macan Louis Ah Izaneyo Mengaït Ah Oye oleki ufedi Unaleki mwi ya pesi mambo Ah ma chère Ah ma chère Ah ngane lobi oyo biso tomesana kanda te awa mutu nyonso soki akoti abimaka deseme mais ma chère GPX oyo ezali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali epuis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation ana ba constipation GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres Ma Mission TV, le miroir du monde.